Yiba question ko komi artiste comédien, komi monde mususu, komi mutu mususu. Faut monter salaka, faut raisonner rebelle. On va ANTPC, ba bika ko la bibembe. Yibi mangamo ANTPC zo sala. Le lobam paka nyoso balekana ba groupe Salongo. Pas au traitement fait. Merci à toi maman Denise et Nyakou. C'est inconcevable de voir les artistes, les hommes politiques, les pasteurs, tout ça là s'exposer, exposer leur nudité devant les gens. Et pour ma part, il faut vraiment l'autorité au batali, médias, régulièrement la télévision et tout ça là, surtout maramba internet, soit na base na sanction d'abord envers les propriétaires, il y a des vidéos, ensuite na relayeur, bateau. L'État nde atalela biso likambo oyo po basai na nzambe na bango ba musicien na bato théâtre bakomi kosambwisa basi eza kitoko te so mutu asali eloko ya bongo l'État alandela ye. L'État alandela ye soki sanction apesa ye po mwasi te mutu alukaki ye mutu akende koluka mwasi bongo akosambwisa ye po na nini. Bakanga ba TV to l'hôtel lisusu ba musique wana te ba suspendre na ba théâtre nyosu. Parce que tout l'éducation à lobby, il y a pas un abus, tout là où il y a tout à lobby. Là où les populations sont pas coller, qui vont remplacer, puis va payer missus. Et puis maintenant ils vont remplacer l'avenir à lobby. Et ça va au bassin à ciment. Mais les bateaux là, maramoisa, les bosses, ils aiment malamuté. Donc beaucoup de choses qui n'est vraiment faillite vraiment. Éviter pour l'état d'habitude ça passe peu mal. Bah relever ma cambo cash, bah relever peu ma cambo ils a droit à la femme. Pour nous autres, moi si il faut la respecter. Ce qui moi c'est un dimio boza ni na chambre, ils ont ma cam na binomi balé pourquoi Facebook ko mo na ils a propriété. Ils ont vraiment regret na ba artiste na biso o toujours vivre le lot na kati Kinshasa. Vraiment mon frère et ma soeur et mes sœurs boye baka o ni bino bo lekisa na kati ba média en plus na ba réseaux sociaux bozala vraiment capable ya o bino bo sala vraiment ndeko nzoto mutu ezala sacré nzoto mutu eza tempelo babengaka temple ya Nzambe naza contre nde bakangi Kyodo. C'est pas normal bakaba te belé ba publier ba photo basi ya bolumbu et tout basala elo côté directement baké ko se basé na Kyodo parce que aza na mutu qui ko aider aza pauvre. Cela n'a pas de sens. Et comme il a la buzz, moi je publier nudité à moi si, collecte mutakala à moi si. Mama ngai weye yo, mama ngai weye. Mangai weye yo ngai we kangola ngai we kangola amogula bamonzenge yo maki mosongola mbote lisusu to zongi liboso ya tige ndeka boye bilso na biso to betaka to baka to pupolaka to mo ba contre tête ezalaki mo makambo ebele sengeka ke to zana ko pema parce que mo ba pele ezalaki mo makambo ba dérangement makambo so mike mais siko to zui penda blender to telemisi to lobi egoyeya to na ko pupola ndenge senga to pupola quoi. Oui, mais mission na bino pupola to fanda ki na ngone sika moko to na ko pupola kama makambo etali politique ya mboka mais to bité to changer idéologie désormais mission na bino pupola to komisi yango émission moko da socio politico culturel to pupola nyoso esika so mbebe zali to bito pupola ngo to pupola ka politique te to pupola batu nyoso pomboka ngo talaka kongo ngo bomo saka nango bomo saka nati lelo to baki to pupola lelo likambo etali mutakala ya bana mibali na bana basi o ba salela batu na bata ba réseaux sociaux nini kaka
biso to ba bantu bantu bombaka mutakala likambo uteli bino wapi likambo mutakala uteli bino wapi likambo mutakala uti wapi ngana ebi bazo ebisa ngai balobi ke mutako mona mutakala na yo ezaka mwasi na yo to pe mobali na yo atanga mona ko sakana na mutakala na ngate c'est interdit na ko sakana ngote na wana ko zonzo na ngana film marango ça c'est blague avec Dieu beaucoup de moi c'est qui trop le gars bika gino ba ko libérer nga ponga na artiste ponga na zabwe beaucoup mo sa mutakala na bino ba kisa busoba bakisa busoba batata na biso basumu de blende 51 ans ya vie ya comédie asimba kisi aliaka te ananda kote busoba après la misusu balekaka basala baémission babanda koloba ANTPC esali le côté bayebi kaka bamatanga busoba boye ata moko ndeko na ngai makoma busoba mpo ozoloba combien de fois batire biso matoi totika biloko wana buzoba bondoki loko ebiki boloka bato soko olakisi mutakala na yo muta moni ale yo bendi chance na ye yango bolakisa mutakala buzoba NTPC yango mpe ya buzoba te nga so nakotaka na NTPC nakota NTPC mpo nataka maka buzoba bosala wana naka kointervenir nango non toyoka NTPC mpo tozala na bomoko biso bacomédien bato yaka na NTPC pour SBL la kitoko tout va se soutenir comment mboka na biso ko tombola art to rate poto bana ko intervenir bato na buzoba tango nyoso et le maire sala ka ni droit na ye wana pas de défendre ka bino buzoba na bino grand frère Lumbe na pesi mbote na musique esi kozali merci pour na makambo nyoso sala mais buzoba ezoleka Kurashini ni yope na comédien ou l'équipe une émission ou que nous kolobakino NTPC yango tokutana ka kuna réunion ka so matanga ezali boto ya la buzoba moi je ne viendrai pas c'est que le président Massoumou a fait là c'est ça la sagesse mon frère c'est que ça na NTPC c'est que ça na kolingo na communiquer oyo président Massoumou de Brenda Salaki toi tu dis n'importe quoi botika kokotela bato bandeko so basa buzoba bolo bango public te toyebi ke tosa intervention mais les kana ba TV na ba radio na ba télévision en ligne te ils sont to soutenir buzoba hein mon frère bolo kana mission ninga ko intervenir te yaka telemela buzoba mais toyebi na kuzu to kolandela ndeko na biso c'est que yokota kita na groupe sika o ba comédie bazalaka esika to sololaka makam papa Massoumou de Brenda Lobaki c'est que yoka kita c'est que le président et l'homme notre maître a intervenu qui o yoka kita et c'est que le CG Oxygène aussi a Lobaki nalikanisa pesa ki o yoka kita pour so yoka ki olingo sa l'émission na loba buzoba te to tika buzoba ko moi ba kisa buzoba buzaza na ngona bokini botikela bato mutakala botika biloko wana bato ba vivre it to abana mike to na papa Massoumou to na ba grand frère na biso Elombe ba bodo bani tout ça yoka bodo na sango yoka bodo simakis a vivre raté Elombe a vivre raté buzoba to lingi lelo to lobela likambo mutakala mingi lelo to lobela makambo kiodo kiodo tolobela mutakala na ye poto moni ba artiste comédien mususu bosendi wana okota ba to kotelete ni tout ça boni buzoba ko to wana ko intervenir buzoba mutu wapi o Moïse Mbie e asalaki buzoba batiki ye o Pascal Mukuna asalaki buzoba batiki ye o Héritier asalaki buzoba batiki ye allez kiodo asala batika ye yo po ye bosali batiki yo wana pe asali batiki ye bana na biso batalaka mutakala na bino buzoba na bino bolole buzoba
boti kosaka na batuko bakisa buzoba salité et ça là une année 2 ans 3 ans isilipé ikola ko wela kaka na sana mutuka nakenda kosa tapage na ba chéri buzoba. Mon très cher ndeko na nga mobali comédien na bo tanga kombo oyebi ke uti ko intervenir ko lobalika moko wana ke ANTPC et ça la ke loko te pona batu c'est oyebi loko ta vous êtes membre ANTPC ta wa membre ANTPC te tout ça na bata boanya bazana ANTPC président Masum de Brende vina biso nchakala sana kati bapapa koba bazana kati bamikole belé hein maman Mbali Osombo azana kati vina nga Freddy que je salue à passant hein ba maman na biso lokola ba Shako bazana kati hein président Lombe babodo bamikolo wana nyonso Lucas ba mailete to bango wana souci ya mutu wana te po yo kene ko ba n'importe quoi NTPC sala yo lokote ou bien NTPC te ko lo ba ati. Isa lokola tata yebi ki mwana sali mabe mwana odosa mabe pa ba voisin na miso ba voisin ba olinga te baloba mwana sali malamu bako punir nanu mwana na miso mais papa yebi ndenge ni akoluka mwana na sima po ba mwana osali malamu to sali mabe ki do sali kama mabe ndeko na ngai pourquoi olinga wele ko ndengona kino ata bako sala malamu balo bango en public ba to ayoka po balo nini ki to miseni ko sala ka ndengona si abuzoba. Donc ils sont que de lelo avec mutakala na ye balimbisi lobi mususu avec mutakala na ye balimbisa totika biloko wana totambolaki tokende kotuna bandeko likanisi nini bango baza nango na balabala par rapport na biloko o artiste ba osala ya kotika mutakala tokaki bandeko nde balobi bukomi koloka bango tokomi koloka bango biso artiste esa bondoki boyina bato machine mundele oh l'image a été filmée depuis au mois de janvier mais oui diable maele diable za maele bor na nga na obetango na mwa boy abandi yango bien avant zabo la ko lekisa eloko na mutu wana te nga na filmer be mutakala na ngaya na ko filmer yango na seki na nga ndenge wana nga mona publier te na ko boma nga be téléphone na ngati na ke na pesa par réparateur mobo bungisela nga tanga akota moni mutakala na ngai muta publier yango yoka sikeye nzoka yaki soué nanga utiko ko sala batuko que l'image a été filmée au mois de janvier c'était préparé ils ont préparé ngonga mo ba bipi hein ce qui opesa batu conseil ba yoka te utika conséquence était ya utika conséquence était ya mon frère Kyodo na oloba sokola na image yo moi je suis désolé mon frère ntakala na yo ou filmer yango ata utobi ki na filmer na suka na effacer pourquoi pour quelle raison otala nini lisusu po yo moko nde mutu outi kobeta bale tout changer ko panango na bina mike bokomi nango na sima kota royal kuna ba kote wana boye bati ba kote royal wana kote bokenda kuna boye binda kuna te kote bokenda isika basenga bino botika mitakala to ibiti buzoba
nga pena na âge na nga na bana na ngai moi na nga liboso aza na 21 ans. Joyeux anniversaire à vous mon fils Daniel, parce qu'il a fêté le 21e anniversaire na ye. Vous voyez, 21 ans pour Alandi, elle a 17 ans, mon sous a 6 ans. Ou à 6 ans, tu m'as quitté même un ordinateur. Papa, papa n'a écrit de Moutakala. Vous vous imaginez? Moi, je suis bien éduqué. Babe nganga mwana basango. Ngana koli na ngana ndaka basango banana muke. Et je vais éduquer mes enfants locaux la ngana koli. Mais bana na biso baza droit. Banana droit ya kokotaka. Na ba internet ba sala ba devoir ba niveau. So akuta na buso ba tala papa Kyodo. Papa, j'ai vu ton ami. Papa, j'ai vu votre collègue Kyodo. Ni. Nalobanine. Et puis, on me souhaite une mission. On va dire non. NTPC. Et ça, le côté. Basé là, et la matanga. Bouchoba. Yaboui. Tout le bapé. Tout le bapé. Publicité. Au cours de la télévision, tu vas la rabouer. Tout solo la kango na kuzu. Ce que papa Massoum est en train de faire, n'a maître Lombe. Oui, évitez. N'importe quoi. Papa Masumo est très sage. Ayebe loko ni nazo sala. Somoni ki NTPC sa loko pona yote. Tinaka dégager. Muto kangi makasi kota NTPC azate. Muto kangi makasi kota NTPC azate. So li ko bimo bimi. Pour NTPC sa loko ti. Nakosenga na réalisation bapesa biso na image pe commentaire ya bandeko oya balabala ndenge balobaki par rapport na likambo oyo ba artiste ba otika la mitakala toyoka MP4 toleka. Na bango bakanisa ngo lokola base mais eza base teza nzoto na biso basi toza ba mama ko sambwisa nzoto muninga mwasi eza lokola moni bolumbu na nga eza propreté eza soni justice fezala esalema na mboka oyo parce que ezaki esengo na bango mibale ekomi pourquoi ba publier yango na sepelité vraiment pona l'état na biso na ebité pona l'état na biso eza pasi pe ma ba relever makambo kashine ba relever pe makambo eza droit à la femme pour nzota mwasi il faut la respecter ce qui mwasi ndimi oboza ni na chambre eza makambo na bino mibale pourquoi Facebook ko mona ngo eza propreté. Commentaire nangai par rapport il y a sextape et bimi kalamingi teawa, c'est très décevant d'abord pour la société et aussi pour la jeunesse puisque de nos jours, ezalaki moi succession ya ba on dirait moi pandémie morobwe sous forme Covid. Obandi kuna na pasteur Kingani, frère Kingani et lelo ba autorité politique et tie comme na ba acteur oyo par exemple ba captivaka Masia Munene le rôle là Kyodo. Pour ma part, je trouve ça très déplacé et puis eza atteinte na jeunesse, atteinte na ba oyamike, sensibilité surtout ya ba jeune. Alors pour pallier à ces problèmes, il y a des sanctions faut peut-être ba autorité compétente bazoa, surtout na niveau des médias puisque là c'est inconcevable de voir les artistes, les hommes politiques, les pasteurs, tout ça là exposer leur nudité devant les gens. Et pour ma part, il faut vraiment bah autorité au batali médias, bah régulièrement bah télévision et tout ça là, surtout maramba internet soit na base na ba sanction d'abord envers bah propriétaire il y a ba vidéo, ensuite na ba relayeur bato panzara ba sangoana puisque si on sait retracer bah, succession bah fuite wana si on saura voir la provenance de wana on saura directement rejoindre muto azaki à l'origine ya panza ba vidéo na modèle wana. Vraiment pour ma part c'est ça ce que je pouvais dire.
Bon, merci pour la parole. Il y a que ça se passe sur les réseaux sociaux, même les qui n'ont pas de classe, ou utilisent le téléphone, qui ont les réseaux sociaux, qui ont les artistes, combien d'artistes, donc, tout, exemple, même les pasteurs, ils ont ça passe dans les sala. Tous les bâtiments, ils ont kilango, wapi. Tous les killandés, banane. Ni bango de exemplaire. Si on a banane biso, conseil ni no bango rolande malam, il bosse na bango. Et ce ça se passe gouvernement vraiment, il faut attendre vraiment problème wana na bande ko na biso bazolo bela problème bata association zo sala bien vraiment même gouvernement peut ça bango maboko vraiment na initiative bazana ngo donc toujours appuyer biso nyos. Toujours pour yango na bana na biso na parents na biso na bandeko misusu donc il toujours pour initiative vraiment il faut vraiment le belango makasi vraiment ba artiste na biso ba mosamba ba soni ba moko luka donc ba ko luka lokumu na makasi lokumu ba luka na makasi te pouvoir ba bota makana ngo pouvoir ba luka na makasi to créer pouvoir ba créer raté et ce ça se passe vraiment surtout papa Félix Tshisekedi papa Yozali Ozali papa ya bana otala vraiment problème oyo ezo leka mais so passe mais to ba so muklezo kende wapi so kipe mboko na so kende wapi donc itozo bate ou be bakanga ba TV to ngotala lisusu ba musique wana te ba suspendre na ba théâtre nyosu parce que toute l'éducation à lobby ya bana na biso toute la oya lelo te toute la lobby le ba papa so pe ba kola ki ba zo remplacer pe ba pe misusu et ba nani ba remplacer l'avenir à lobby et ça ba o ba na sima mais les ba zo tala makambo za liboso eza malamu te donc mboko so qui ne vraiment faillite vraiment mboko so qui ne faillite vraiment papa Félix vraiment tala problème vraiment il ba musicien ba pas surtout ba pasteur t'as vraiment problème na bon toujours battre église nini vraiment oyo biso to ki masusu wapi akangela biso no ba passer na nyonso no ba église mike na nyonso akanga bango akangela biso ba église na tout akanga ba église tout bete retour à l'authenticité ne mobuta a bande ko loba ou bete total nzambe na biso bokoko na biso to prier bokoko na biso to so bunga mundia so bunga biso mundia so kosa biso et si to bunga déjà mais to so bunga lisusu plus to so comprendre te donc vraiment nyonso vraiment donc to tika kana maboka nzambe gouvernement vraiment était la problème aussi gouvernement so ko ka problème ote même ya ko régler problème ya ba artiste comédien même ba musicien donc na moi cette fois-ci to la marche biso moko donc Congo mobimba 4 ko ya Congo to la marche contre ba pasteur contre ba musicien pour ba liko kanga bango te c'est que ba konza mboka ba yebani ba sa ba secret na bango yango bazo publier ba biloko bango baza na bana te bakota ba réseaux sociaux te tozo baté bakangela biso bango et ba prisonnier musana bango ni kaka pona biso batozanga yango ne bozo kanga biso batonyo la biso merci Nabino. Bonjour d'abord pour moi naza contre nde bakangi Kyodo. C'est pas normal bakaba te belé ba publier ba photo ba si ya bolumbu et tout ba sala elo côté directement baké ko c'est basé na Kyodo parce que aza na mutoki ko aider aza pauvre. Cela n'a pas de sens. Et comme il y a la buzz, moi je publier nudité à moi si. Le temps nabiso est à la respect à moi si. Dignité à moi si c'est important. Et kende na bamboka ebele. Ndeni bako traiter biso ba femme congolais. Toza ba jeune alelo, toza feature ya lobby. Feature na biso eza ndeni to ba vidéo na biso ya bongo eza publié. Alors moi je me très bien que mibali ba bako respecter basi. Eza pona buzz ya lelo. Te lelo toza ba jeune toza sala de lire eza buzo ba bongo lobby. Feature na biso. Ba tout ça ba moni wana to bala ndenge ni. Toko suka wapi. Donc pour moi le temps était vraiment pour la Makambouana vraiment et quand kaka Kyodo était moi je leur donne tort pour bakangi Kyodo mais bazongela batu nyonso basala ki ba vidéo na ba interpeller bango bakanga bango pour ba obatika li bazwa leçon c'est ce que j'ai dit. Et ça vraiment regret na ba artiste na biso o toujours vivre lelo na kati ya Kinshasa vraiment mon frère et ma soeur et mes sœurs boye baka o nini bino bo lekisa na kati ba média en plus na ba réseaux sociaux bozala vraiment capable ya o bino bo sala vraiment ndeko nzoto mutu ezala sacré nzoto mutu eza tempelo babengaka temple ya nzambe batama na kati ya nzoto mutu alors soyo mo mutu o mi reconnaître oyo zalité vraiment eza regret ndeko nanga Kyodo na eba que pas ya grand artiste comme mauvais que je respecte beaucoup Caleb
Alors ce qu'on bando commettre babiloko marque on a ba réseaux sociaux vraiment eza vraiment na ebité ce qui on sali ce qui peut muto salité vraiment na regretter nango makasi et alors ya komona onde ko héritier à sala yo kiodo yo ko sala to mono a sala ke nti to bando tanga ba kombo belebele vraiment eza soni pona bino vraiment l'état tango pesa mutu carte ba benga yeke artiste tel artiste angwaza na nani bokendo koma ba artiste te za teke po bokoma na base belé to bokoma na mibale belé et non mutu na mutu eza musala na yo alors musala no na respecter on peut ba respecter yo alors si on se respecter te ba respecter peut-être boza la pena ba responsable ya nzoto na bino boy ba oni bino bosala l'état maman papa mpo na nga namoni yango mabe koleka eza abomination tokomi na ntango asuka oyo nzambe alobaki ke makambo ekobeba ekochange yango tokomomona me mpo na nga esepelisi nga te pasteur naso babengi pasteur aza mobateli mpa te akoki na kobimisa nidite ya motu te ata ye asurprenaki na mobali mosusu to ye abimi na ye akobimisa yango te eza impossible so pasteur abimisi bongo aza pasteur te leta nde atalela biso likambo oyo po basali na nzambe na bango bamusicien na bato ya théâtre bakomi kosambwisa basi eza kitoko te so moto asali eloko abongo leta alandela ye leta alandela ye soki sanction apesa ye po mwasi te moto alukaki ye moto akende koluka mwasi bongo akosambwisa ye mpo na nini siko likambo aboy likambo boy bandeko na nga basi balobi mama lobi na bandeko musa mobali boki ba monde balobi yo éducateur de masse un artiste comédien siko yo lingini omona masumu de Brende abengi bactérie nyoso Yemoko liboso maître Lombe alandi grand frère nanga Bodo alandi Ntakala Mutakala alandi mama Chako alandi mama Mbali Sombo alandi maman Marie Hélène banani wana tout ça toni au sala marche bo libérer Kyodo yango bolingiti bolingi sala bongo no buzoba Iba ke ce que comme artiste comédien, comme monde mususu, comme mutu mususu. Faut monter salaka, faut raisonner rebelle. On va NTPC, ba bika ko la bibembe. Yebi mangamo NTPC zo sala. Le ba mpaka nyonso ba lekana ba groupe Salongo. Ba zo traitement ofele. Merci à toi maman Denise et Nyakou. Merci maman. Mais il faut la NTPC. Et ça dit que les lobes comédie, moi je crois Mikolo, à quel hôpital, à quel lobby. Examen au fêlé. Maladie même ça doit coûter $20,000. Nous c'est ça au fêlé. Donc faut qu'on m'écarte là. Token de la wapi. Tout ce moutu ya comédien ça là. Parce que comme éducateur de masse. N'habitez pas vous avez besoin micro. On ne n'importe quoi qui non NTP c'est ça là qui est côté de la Kamatanga. Excusez-moi mon frère, je regrette. Naba ajo to komi na ngoboui. Yo linga biso to kota na buzoba. Muto laksi mutakala bana na biso ba otala. Mon frère Kyodo, aucune de prison, aucune de prison te. Je te dis même après prison, tu devais demander pardon à tes enfants, donc nos enfants à nous, qui sont tes neveux et tes nièces. Pour que ce soit ni. Kyodo, ce qu'on de prison té, nous avons courage à senga biso baninga no ba comédien pardon, tu dois demander pardon aussi à nos enfants à nous. C'est ma fille qui est en 6e des humanités. Qui veut me dire papa, votre collègue là va publier à Zani. Moi je ne savais pas. Vous voyez. Nini bozo côté
kopesa na mitu ya bana na biso. Surtout nous, biso, yo lokolo les artistes comédiens, nga les artistes comédiens. Maintenant, nos enfants nous, bana na yo na bana nanga. Bana bakobenga yo papa Leki, Noko, papa Kulutu. Olobi ni pona ba. Kyodo, vous devez demander pardon à nos enfants. Na salaki conversation moko ngai na maman Fatou Kayembe et puis na Bijou la reine. Nous sommes on dit ba maman ba raisonner plus que nous les hommes. Tolobite ki tokutika Kyodo akufa kuna. Non, non. Mais, pasteur Sali Batiki, musicien Sali Batiki, comédien Sali Batika, non. Faut que tout le monde qui est en prison. Moi j'encourage l'État, si vous avez quelqu'un qui est en prison, il doit aller. Pourquoi banguer ça là? Tout le sabbat en Abissonine. Toute population est en Arabiso. Éducation n'est ça. Je crois même un frère a dit ça. On dit que quand on a un TV en haut, on a soutien. Qui est de mon frère, prenez courage de demander pardon aux enfants de tes collègues comédiens. Et pourquoi pas tous les enfants du Congo. Tu as fait la honte. Vous savez, mon frère. Biliboni encourager te. Bomona bina NTPC ngo pena bina buzoba penda. Bisoba oso dokota NTPC doto yomona nga buzoba. To yako kunda kaka tia. C'est que vous avez membre NTPC c'était pour dire n'importe quoi. Et l'homme droit ça la rabino. Tant que l'homme ça la droit ça la rabino. Ça pour la famille ne vivre. Si comme dit comme que buzoba na bino elombe buzoba na bino elombe buzoba na bino nani masumu donc ba ko sama comme ça famille la bangote quand c'est ça la buzoba côté la biso non pas comme ça Kyodo asali mabe ezala ye muta publier to ye muta publier te asali mabe sentiment ni kozala na yo osala mbetu na bolumbu na mwasi na yo obanda ko filmer oh omuna mundu abeta match yimo ko sobanda atala match isala ata ongolo kota la match ndenge zala après match ba tena TV ko atala ningi match lekaki non ça ce sont les buzoba parce que yimo ko ça yebi dans les matchs lekaki ba gagner ki ubi ba gagner ki te. Au nom de tous les comédiens, au nom de tous les artistes, nous demandons pardon. Naza awate pour na bango pardon, puisque naza animateur et émission, mais tellement que je suis artiste, na kotika buzo babo lekate sans vous demander pardon à vous. Bino watota la kabiso mingi bino bana poto. Bulinga okota ba YouTube kota la biso ba théâtre to sala. Bolimbisi makasi na likambo ucholeka bolimbisa biso effort moko za na biso to loba yo ndeko na ngai tour oyo soki yo osali buzobo za artiste comédien musicien to na uzaka artiste biso ne to senga l'état ba tia na prison kisa buzoba. Et puis, il y a valeur à NTPCT, artiste comédien. Il y a valeur à NTPCT, c'est le moment de partir. Bimatiga NTPC, il y a valeur à NTPC. Bon, on appelle ça valeur. Merci à toi, MP4 Dominique Moulumba, mon caméraman. Et merci à toi, la patronne Espérance et Bongo. Et pourquoi pas à vous, mes collègues animateurs de la chaîne YouTube HD La Congolaise TV et à tous nos téléspectateurs. Merci beaucoup. Pourquoi pas Nayo Maître 17, mon beau frère. Et à toi,
mon ami propre légende Bovik Katai Fwamba Bambota Danze, et à toi mon grand frère Desh Derrick Amani Motema ya Marie-Claire Yanganda Osako. Mama ngai weye yo, mama ngai weye. Mama ngai weye, mama ngai weye yo, ngai we kangola e. Ngai we kangola e. Mama kula bamonzenge yo, baki mosongola e.